bokono wana tango ekotelaki biso na mboka na biso pour la première fois esalaki biso passe po tozwaki yango mpena toconsidéraki yango eza malade ya solo iloko ya motu ya nde gouvernement azala responsable mpo nanga mpena maladi wana awa mpena tomomona yango bavantir nzambe aza kobatela surtout biso mboka na biso RDC po tomoni parmi baoyo bakufi biso mboka na biso ezali mpenza bongo te papa eza cope na bango kashi ne ya pamba gouvernement congolais azokoka kosumbela yango congolais te po tomona totali lelo na bachaîne ya télévision bazolakisa nde bazocorrompre bato bambongo mpo basala nini bato bandimaki ndeko na biso akufi na maladi bo tomona neti eza aventure bango nyonso nde bazala baokaa soni te au moment où policier akutani na mutu aza na kashi ne azokanga ye mpo asenga ye amande ya 5000 francs auzwa wapi mpo asenga ye amande ya 5000 francs auzwa wapi eza cope na bango nyonso bayebani bafungola Gombe puisque baactivité ezalaki bloqué mais bakofongola parce que mingi bazokoshome bango nyonso nde bazala baokaa soni te banda bakanga ti lelo mpo na nga kodekofine Gombe eza solution te iloko ya mutuya eza nde bazwa bamesure ya précaution mpona koprotéger population puisque il faut toyeba ke peuple congolais akokaka na ye bapasi te bamisusu bazala bafutelaka bandako bazobengana wana bandako siko mbongo ye azosala te mbongo mpo akende kofuta papa lupango akozwa wapi bango nyonso nde bazala baokaa soni te baactivité ezonga moto na moto akende na baactivité na ye misala ezonga omonaka na yebi si tokóma ta le 30 te baolongola maladi nyonso wana okóma o boyeboye matokati bana baactivité ezonga bamnasoko ezonga baokaa soni te mpo lelo soki badekofine Gombe est ce que solution emonani te bana soni te gouvernement congolais soni eza te badekofine Gombe ya pamba il faut badekofine partout omoni ke na expliqué oke ndeko na journaliste eza te yango omoni ke basala nini balongola yango po soni eza te. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Voilà fidèle internaute topesi bino mbote bino bato bolanda biso lelo tokiti na terrain boyebika trop plateau mais lelo quand même tozwa avis ya baimbo kana mambo etali confinement mambo etali corona depuis to yambaki maladie oyo awa na mboka na biso ça fait presque 2 mois tokendaki na confinement baka ezomata kaka lelo nde toloba boye tokomi kala mingi te fo ba déconfiner Gombe ba meka otala ne mambo ezosalama si ose tozoluka pe toyoka bayi Congo bakongomani moko apesa pe na makanisi na ye po tolandaka mindele ne bandeli babaki ke na Afrique ekozala somo donc bato bakokufa lowa bambinzo mais tomoni nzambe netika azo confondre bango par rapport ya ba mort mingi na Amérique bato bakufi koleka mingi na ba Europe bato bakufi koleka mais na Afrique yango on dirait vraiment que nzambe aza mo mpanzi na biso baka eza nango mais eza ndenge ezalaki te donc bayi Congo tomeka kotia bango ba micro boye ba balader na kini ya rapasi parce que na kini mutu to abangaka micro amonaka on dirait que bakokanga ye soka lobby mais tozokende tozoluka ba oyo bazala na mpifo bazala na courage ya komeka non ko expliquer biso sur cette pandémie ya coronavirus donc moto aza na maele aye ko pesa biso mwa likanisi na ye po toyeba ndenge nini bakongomani bazali komona bokono oyo ndenge nini évolution ya makambo oyo ezosalama voilà totambwisa micro po toluka sikoyo ba avis ya bandeko oyo bakozala na makasi ya ko expliquer biso sur ce qui concerne coronavirus ndenge déroulement nango ezosalama banda e bandaki kino lelo pe bazomona nango okende ndenge nini na mikolo oyo tozoya voilà topusana tomoni pe papa na biso azoleka premier intervenant mbote papa mbote bato bakoyeba yo
Ouais, ngai komona ngai Papa Jean Mangituka. OK. Merci, to s'appelle déjà to moni on a cachiné. Ouais. Tengi te ba kozala moi Kongomani tangu bokono oyo ya coronavirus ekoti na Congo, oyambaki on ndeni. Bon, merci mingi surtout pour la parole. Bokono wana tangu ekoti la biso na mboka na biso pour la première fois, c'est la biso passe. Et c'est la biso passe parce que maladie wana ndenge to mona ki yango et la biso brusquement et puis ezala ki monde entier. Ezala ki monde entier alors il frappa ki monde mobimba et puis tango ekoti la biso na mboka na biso na RDC vraiment c'est la biso passe puisque il faut te dire que peuple congolais a kokaka naeba pas cité mais tellement ezala ki maladie moko bon to koyi ko sala eloko moko te siko il fallait que voilà to supporter yango. Mais en tout cas, vraiment, ça nous a fait vraiment du mal. Mais que voulez-vous, tellement il y a qui maladie moko, bah konzipe, bah qui na liboso nango, bon, tout là qui censé, tout respecter, ben instruction et à mboka, tout respecter yango, tout là sur le groupe Moussa on sait la puisque Monique mboka na biso, la ministère ezali, oyo bazali koye bisabiso. Il faut tous à la toujours couvert na bakashine et puis tous à la toujours tout ça ndenge ba instruction oyo bazali ko yebisa biso mais to comme on a que batu mususu bazako le bakeno bokonango ezalité yo poza ko ndima ke ezali to ezali bon ngala za ko ndima ke ezali nazali ko ndima ke ezali puisque to yali pour vivre yango batu mususu bakufi mais nzambe za ko batela biso jusqu'à ce moment nzambe ko batela mais bokono wana ezali voilà tongi to lo babwe Mindele kobana na Antonio Guterres CG ya Nations Unies ba Bill Gates ba tebele ba lobaki yango ke na Afrique et ozala makasi ba kufa ebele koleka bango kuna mais na ndenge tozomona londire bango nde bakufa ebele koleka biso jusque là yo lokola moi Africa réaction ne rozani bon ngai réaction yango ekoki kozala ke oui ça c'est vrai nzambe za ko batela surtout biso mboka na biso RDC po tomoni parmi ba oyo bakufi biso mboka na biso ezali penza bongo te mais ba mort eleki mingi surtout na ba mboka misusu ba mboka bapaya tomoni pena ke non batu bakufi ebele mais tandis que so totali ba nini ba tozali kosala ba analyse ba analyse tozomona ke voilà ba statistique tomoni ke biso tozali bien par rapport ba mboka mususu mais bandeko mo ba chinois o tozoyoka ke bayaki bacheke babire mboko eza épargné na makambo wana baka ebele o bakangaki eza ma bato corona te omoni nde bon mboka na biso ezali épargné ndenge ndamutu ko bakenzambe alingi mboka o mingi tozali épargné mais ce qu'il faut savoir que maladie ezali zaka loko moko donc to sambelaka to pesa nzambe merci pour nzambe zo batela biso mais to e baka ke maladie wana ezali ça existe. OK, est-ce que peut bazo déconfiner déjà Gombe d'ici le 25 il y a un déconfinement ordonné ndenge gouverneur à lobby boko sepela quand même ba fongola Gombe mambo ezonga. Oui, souci na biso nde ezala ki bongo ba fongola Gombe puisque l'activité ezala ki bloquée, vraiment l'activité ezala ki bloquée mais ndenge ba lobby ke ba déconfinement Gombe ezali esengo mingi surtout pour le peuple congolais. Ezali esengo mingi pour le peuple congolais parce que l'activité ezonga moto na moto akende na activité na misala ezonga donc c'est ça. Voilà. Merci papa. Merci papa. Merci tolaki na papa na biso, merci na intervention na ye. Tozoko barara tozwara ba Congo banani bakoloba parce que mingi eza nanu masolo ya corona mutu nyonso aza libre na micro oyo wako yiko solola na biso donc micro ya libre topesi yango opportunité na mutu nyonso oyo alingi koleka aye ko expliquer ndenge ya zomonela makambo ngo. Est-ce que corona eza tomoni pe papa na biso awawa na mboka na biso mbote papa mbote papa yo ozali pe mwana mboka lelo tozo peso sango ke kalate fo ba fongola Gombe basala déconfinement yo le roi okopera ko luka mbongo réaction ekozani na ndenge mais bako fongola parce que mingi bazo chômer mingi ba travailler kuna naza susu moko za kuna na ndako banda bakanga ti lelo bon azofanda kaka na ndako eloko moko osala eza te il fallait bima luka moyen ale sabana na e bamisusu bazala bafutela bandako bazobenga na wana bandako siko mbongo yazo sala te mbongo po akelo futa papa lupango auzwa wapi
mais bakangaki on peka pour intérêt na biso pour bande ko banga so bat babimi ba kutana maladi ba ko. Oui, bien sûr, bakangaki pour intérêt na biso to boyité. Mais il fallait tabazo fongola ko muté so ko sepel. Mais toyoki ba chinois mo bayaki awa balobi ke awa batka ebele bakangi ya corona eza ya lukuta bato corona baza mukie. Bon, voilà na éviter, voilà na éviter. Voilà. Ce qu'on pose na yo, so ba fongoli Gombe, batiki ma mususu ozomo ate ko ndire bakango ko bakisa maso bat bandi obi. Mais pour ngai bakane ti bakani. Baka ba tuta ba ndukutana o aza na corona opesa baninga ba opanzango. Omo ate fayi batika nano ezala na ka bongo. Bon, siko tawo ba ofongola siko ezala take il faut ko mi batela kaka. Iloko ezala nécessaire ngo wana. Il faut qu'on m'y batte la place aux autres. Oui, mais le problème est que nous avons mais il fallait que nous autres, il fallait que ça ait valeur. Merci papa. Merci. Voilà. Moi, Mboka, un petit peu de PC à Makanisi. Tu pousses à analyser sous. Tout le monde papa na biso awa mbote papa. Ah mbote mingi. Papa na biso a déjà na cash né félicitations pour Abomi Moussa. Bo condamné ngate ya ngezali. Dans le roi na sa musala. Papa Lelo bazo déconfiner Gombe dans une semaine. Dans la Mikoleza koya awa d'ici lundi. Faut pas déconfiner Gombe. Pour moi misala monsieur Ezonga. Maele na yo to makanisi na yo ekozala ni na mamba. Bon pona nga ku déconfiner Gombe za solution te. Iloko ya mutuya eza nde bazwa ba mesure ya précaution pona ku protéger population. Jusqu'à là tango wa konfinaki Gombe. To ezalaki moyena ya 10 personnes. Mais siko lelo do commune 1800 à peu près 2000. Bon, pour bientôt attendre l'autre comme à 2000. Ou bien à pourquoi l'autre comme à 2000. Mais ils ont une solution. Il est comme Moutouya va avoir mesure, il y a précaution pour protéger la population. Pour les autres, qui va déconfiner Gombe. Est-ce que solution est mon ami? Solution est mon anité. Il est comme Moutouya va avoir là, va avoir au sérieux, Moussala va avoir Pambate, tout le monde en est aventure. Va ça. Bon, moi, on ces aventures, mais bande comme et ça va rumeur, hein, tu confirmes en fait. Bande comme ba chinois, ba qui local là, ba bi qui malade, yango ba ka ebele ba kangi, ezaki nango ba corona te. Bino bolobi. Mais pour ngana ko iloko na okoloba, il faut ngana vivre na go témoigner iloko ngana monité. Naza iloko ko bakisate pamba te ngana zala kite na mona kite. Na mukuse na ngande yabo. Parce que ndenge mona équipe na biso ya riposte wana nde ba sa musala. Ozomona ke ba sa na ngona ndenge sengeli baza na posa mo ya ko combattre corona to ba sala. Iloko ya mutu ya na koloba bande ko ba kusala baza ko sala musala wana ya riposte pona combattre corona virus. Bazo sala musala ya sore foto betra bango maboko pamba te iloko ya mutu ya ne gouvernement azala responsable. Azwa makoki ya kupesa bango pona soutenir bango. Donc pona il faut pas pesa ba mbongo ba moi. Pesa makoki, ce n'est pas nécessairement ba mbongo, ba pesa makoki ya kokoka neti exemple neti musala, biloko ya musala pona ku détecter virus wana kuna virus. C'est-à-dire que pour na appareil o bazo serango musala, il faut attendre 48 heures. Bon siko lelo soki lelo va déconfiner Gombe, va déconfiner partout, donc tout le waka, ils ont déconfiné Gombe à Pamba, ils vont déconfiner partout. Bisika nyoso, bon la province on a nous a tête. Bon si vous avez déconfiné, surtout on a goûté molangulungu. Il y a nini ekoza, il oko nini va pleuvoir ni, il oko nini va pleuvoir pour nous protéger la province au soin au malade des actes. Merci na makani, sina papa. OK. Surtout landi papa. Ba déconfiner ka pamba te mais il faut nde bazo ba mesure ponanga ba koki nano ku déconfiner Gombe te pamba te nano ba mesure nano ba lobeli biso nini ba pleuvoir pona ku déconfiner Gombe. Mais docteur Jérôme pa ya kita musu mikolezo ya ba ko pesa biso kisi. Mais yoka yo moko mutuna na olobi ke docteur Jérôme ayaki. Est-ce que basi ba pesi kashine ya pamba gouvernement congolais ko kusumbira ngo congolais te. Au moment où le policier a coûté un moutou à la cachine, à Zokangaye pour assengaye amende à 5 000 francs. Il n'y a pas de Moussa ni Vazosara. Nous avons Moussa na Luyenge na Vavanti. Nenge coroné yaki na mboka na biso, minele babaki ke biso abat ba kufe belé ko le kabango. Mais on dirait zo kenene ba solo la gité. Yo moyi Afrika makansine zani. Ah, ba minele babaki ke biso to kufa belé. Pour nga pena malade wana a pena to momo na ngomba Vavanti. Solo. Oui, comme Bavanti. Pour tout le monde, total il y a une chaîne de télévision.
bazolakisa nde bazocorrompre bato bambongo mpo basala nini bato bandimaki ndeko na biso akufi na maladi mpo tozwaki yango mpena toconsideraki eza na maladi ya solo mais façon tomomona baimage wana tomona yango susu eya mpena na ntina te eza mpena lokuta toki faci agangelaki ministre ya santé alobelaki bango na conseil de ministre mpo epa ayokaki bongo ke bakoma osomba bibembe na corona. Est-ce que eloko wana eza koyokisa biso soni to efo babongisa papa eza cope na bango eza cope na bango nyonso bayebani maladi ya te eza te bayebani bango baolia balaa bacope eza cope na bango bayebani maladi eza te bon siko po totuna yo aka balingi mpe badeconfine Gombe tozalaki bakamuke bakangaki biso mais bake matie ebele elingi ekoma na 2000 balingi bafongola siko Gombe bafongola mwa banzela mosusu bazosunga biso to bazoboma biso bana soni te gouvernement congolais soni eza te omoni ke na expliqué oke ndeko na journaliste eza te yango omoni ke basala nini balongola yango po soni eza te bango bayokana na bango soni te vraiment osenga na bango bakontinue kaka maleme wana tolobaki bien ke eza micro libre congolais nyonso aza na liberté ya kokanisa ndenge alingi eloko bango nde bazanga na bango soni bango nyonso nde bazana baoka soni te ombona kaka nayebi si tokóma ta le 30 te baolongola maladi nyonso wana okóma oboyeboye matokati bana baactivité ezonga bamloko ezonga baoka soni te tomoni yango déjà voilà wana ezalaki makanisi ya moko ya bai Congo démocratique. Voilà peuple congolais tozopusana po tolingi mpe tosilisa micro baladere yango bocomprendre ke bana basi mpenza balingaki koloba te mais bana mibali oyo tozwi bango toza na mama toyebi te soki akoki koya mpe koloba mpo toza na besoin de fiske mongongo moko ya bamama mpo bapapa basi balobi totuna kaka mama oyo mosala moko bon mama oyo azobanga na ye koloba bocomprendre kolobelaka mpasi donc micro nde bomona yango boye eza facile te micro eza mpasi mpo osalela yango topusana donc Starly Lima. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.